Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi de ma part, je vais bien. Dieu nous fait grâce, on est là. Par sa grâce, on est là. Et alors, merci à tous nos abonnés. Que Dieu vous bénisse. N'avez pas s'abonner, abonnez à Victoria TV. Victoria Cuisine TV plutôt. Et ça l'a bien. Voilà. Lelo nazana moi eloko mukina ngina la sabino ba mama to bongisa nzoto to bongisa ba nzoto na biso to za la bien. Donc c'est ça parce que tout mon ami moi si surtout sur roboti moi si nyonso funwa maka. Moi si nyonso afunwa maka soki o aboti. Yango wana na la seloko moko o nini ko sala ke tango oboti po tango funwa ma ou soit tant au fond à quoi aux en rapidité à pour récupérer taille non parce que c'est tout à fait normal parce que aux hommes ça moi au fond à ils ont bon monnaie dans mzamba sala mais ça au kébité aux en attention aux oli trop au monde que au fond à n'enga mabe donc ils ont bien été penandaku et pour na papa surtout en notant que moi si na bala qui ton linga qui a qui na taille moko boye si quoi boti a komi boye exemple muke c'est un moko libala ne aussi okufa mobala zule mbanda pourquoi parce que abotaki amitiki ako munene afungwa mako munene mobali ayusi alingi lisusu te na munene wana na ba fête so moya ba kende ba bini zate moya asomba ala ta robe soirée si bizata vimbi donc mobali alingi su te abima kende ya na posa so mo sine ya muke ya mon déjà mo sine ya miss ya te ya muke abima kende sert azolela eza moi pas ici. Nana kama parce que moi si wana aboti ya fungwami azaki pe muke tangu yo siko omoni ki akon papa omoni ki mama ko munene oboyi okeko linga moi sans tout mike moi ça na peso aboti ya fungwama pe kaka donc eza na ngosa elo côté mais biso maman pe faut faire attention ezate que soko boti omitiki comme maman comme ka maputa ndito no maman so kala tozaba mike maman so azaki na ba age mike ngana yo bango lelo au sa maman vous êtes d'accord là nzoka zaki na 23 ans na 24 ans au te bon maman ndia za ko maka maman pour maman na biso ya Congo ba eza système style ba koleli tondo mo pe ba lebele ndo kufa ba deuxième bureau ba zebele à cause ya ko mitika eza bien te eza malamu te donc c'est un olibala ni ekufi parce que mobali alingi susu te bia za munene ezo simba te mobali akoma lokwa jeune garçon ya akoma lokwa mukolo mobali lokwa maman mobali. Yango wana nangina la xelo moko o sala pona o garder nzoto na to boti o récupérer rapidement. Voilà. Tozana awa nazana citron na katango en deux. On essaie c'est là qui voilà. Na katango en deux citron nenga na sala ka na j'ai pensé na la sape bino. Et puis nazana miel nanga yango oyo et puis nazana thé nanga oyo bon eza thé ya awa eza thé na biso ya awa mais okosela n'importe quel thé qui peut nango tata Lipton ata ba thé vert ba thé rouge okosela ngo voilà na mai ya moto na mai nanga ya moto voilà osa nini ozwa chaque tongo ozwi mai na otokisi na moto yo mtoza munene kolela te koyoka su pasi te okomi na kata libumo na mbeli ndenge baseremo ekomaka donc kolela te ozwi otokisi mai ya moto nga tokisi mai na nga moto na bouloir ozwi mai ya moto otie awa ozwi ifoza na tasa boye ozwi otie mai no ya moto otie mo ebele. Voilà. Otie ma ya moto ozwi siko te oyo. Te yango oyo na cheki musu déjà. Ozwi te yango yango. Moni, eza jaune. Te yango. Otie te. Oyo. Okotia pe Lipton n'importe quel thé. Allez, ozwi nini citron. Avant d'otia citron, il faut la maille échanger parce qu'il y a un meleki déjà. Il y a un maille échanger, moi quelques minutes. Allez, ozwi sikoyo, ozwi citron, yango. Moni na tie te.
faut que neni tasse moi munene boy ya mukete ya munene boy voilà aussi ce que citron au fini na kati citron moko kabolo ngande okotia mo pe ya mobimba nyonso okotia pe ndambo ka so za na poso o diminuer rapide otia mo ya mobimba. Citron c'est très important parce que vous permettre d'éjecter ça dans bien et l'ongolo ba gaz na libumu et l'ongolo ba graisse na libumu. Donc c'est ça et ça la que libumu vimba pamba te. Après aujourd'hui miel tozo cuillère moko ya soupe ya miel yango moi allez ochango na mélange wana ya thé na citron bando balusa obalusi yango et se mélanger vraiment bien. Il faut mettre dans la moto puis makasi moto oui mais là moto makasi tant au tiana et fait dans la moto pour vendre son moins mukie on vend son moins 2 minutes mukie pour mon moto ni kita moins ndambo pour comme la moto kozi comme moi après sima on mélanger sous après on méli c'est plutôt bon. Donc, et quoi aider yo et l'ongolo ba graisse na libumu. Ça là chaque tongo na chaque poko avant au matana mbetu. Liana yo ko ça no régime té. Liana on ne liana bité ko lia lo ko ngulu otondi mezo lia ka keza pe péché. Lia normal. So lia semoule na ko banga te, lia no semoule. Po ezaka te ke semoule te comme ça munene. Semoule biloko nyoso comme ça nga lia kana semoule. Tani na za. Kwani parce que secret na nga yango. Thé, citron na miel. Au lieu na ondengo au lieu au meli yango na ton na ton avant au melango pardon posela. Avant melango kolia na mte na tongo o eze ya tongo o meli na tongo. Tant o meli na tongo et sili après aux huiles il faut zaner loko gen oyo et ça la ketayi na yo eko mato surtout nous vous a problème na ce na kati oza Michelin oyo ko redresser yo et le facile ba Michelin wana osombi ya 3 parts 1 2 3 ya 3 dents hein ba ranger 3 au banzo kanga na première si au monde okita na deuxième tant okita aussi que ozo diminuer si okita na troisième c'est ko diminuer au monde appelle souci en kokoko souté auquel location ya mukie. Secret monsieur Ezani. Secret monsieur Ezali que voilà, secret monsieur Ezali que na tongo melite oyo. Momoni na mélanger. O meli yango okangi gen na yo oyo. Okyo tambola. Kotambo bandeko c'est très important. Et ça là qui est auto quand on transpirer et ça qui ba graisse monsieur mana mutoki. Ba graisse monsieur mana ndia masuba so tamboli mingi pe ça pour ça ya kosuba bien ya osa pisse. Donc eko aider yo kotambola eko aider yo pour au dîner kota likolo. Au moins na kota likolo bando dîner muke. Et puis te oyo eko aider libumu na yo pour dégager longola ba graisse ba gaz o etika so libumu ko vimba ma monsieur za ba gaz. Musu ba graisse. Et le moli en nyonso après eko aider siko oyo eko aider yo epe so forme na taille na yo koto epe so forme na taille na yo et bresso penza bien effacer ba Michelin wana ola tango chaque jour na tongo so ko sala ko kena ona musalo melite no na tongo otie faka na bien gen na yo otiango alobimi okeno musala oko travailler na yo. So kike
au sala to za nanda oza nango osa musana ndaku te na ko bosa na te parce que moto we osala ke elongola et déboucher même on y intestin hein et sukola pe ba rein et nettoyer na kati kuna pour osa et faciliter digestion na yo osa la problème digestivité au moins on donc et faciliter digestion na yo et puis osa la problème constipation te voilà. Vous avez un problème de constipation, ok, ça la grand besoin dans la facilité. Parce que l'homme sous la constipation, ça la toilette n'est bien grand besoin, azo dégager bien te, ça la paix et vim ça la paix et liboum. Alors te o aider pour la facilité wana, il y a pour ça la grand besoin na yo, pour se soulager, maman souba, pour souba paix, petit besoin et nettoyer penza liboum et puis esquisse na kota moisa ke libumu no ekitaka eloko pe ekitso pe libumu voilà ekitso libumu et puis kota molesa ke ozana nzoto za na forme ya bien ekitso ba maboko ba misu maboko ezana minene ekitso maboko ekitso ba kotoyo kotambola donc c'est ça et c'est très important il faut battre la pe libala nao papa pe na ndako mona ko pe ozana forme bien. Et ça que au comment munene bando boto fanda na oka wana oselodi non oza capable ya kozonga ndengo ozalaki na nzoto na to mona mindele nyoso mona secret na mweza te biso bazaka na mathermos mo mikie et dans nango awa pour moyen l'examen siko exactement l'examen prochainement parce que papa qui est là donc baza na thermos mo mikie ba thermos za na thé na citron na miel na kati a otambola na thermos na za na thé ba thermos mo mikie bo za kwa mo ba kuba ba verre mo plastique bo dans l'examen mo comme ça ba tambola nango secret mindele za thé na otambola po ko sala sport musu okokate et dans moi pas si okokate ba physique na mais ko tambola 30 minutes. Et ça vous en a cause la mini ofanda te soko omono ofandi otele moko mosa ko tambola tambo ko sala sa moi misala to obete beta tourna ndaku na gen na yo oyo na te na yo pour garder toujours forme na yo et garder toujours nous autres na on va ni corpulence donc et garder toujours forme na yo quoi ozaka toujours bien donc c'est ça o lengela la sabino lelo ya mwana bandeko et ça te que soko boti et comme maman ou mitiki maman non papa on a pour ça à reconnaître moi si naé na beauté naé na élégance naé ce qui au comme bon ta sœur on a ba Julien Mbanda pourquoi parce que ayeba ko adoba ko se cuidar donc ayeba ki ko mi bongisa te amitika ki ba ezebele pe biso na bande connexion ba congolais tomitika mingi surtout sport exemple na kokana ngate balbal voilà au kokate ça va mais kotambola jusqu'à 30 minutes ne fils que plutôt 30 minutes ou 1 heure dans ce roko tambola mo muke et ko dégager ba nini et au dégager mo bloc bien dans autres ba graisse wana et ça là que au sous bango au toka ce qu'on transférer chaque jour et ça bien même ba médecin va ça conseil on il faut kotambola ne fils que 30 minutes et ça vraiment très important et puis thé posant une sangoté mais là thé tire no ba mili ki tient no mupanzi mais là thé au milité tant au milité au tamboli 30 minutes na gain na yo o allez tant ozo on anda ko ça la moi le na yo moi mili ki no mukie o meli ou soit pas comme la noka thé o na moi le roman mukie biscuit li papa o ba mela ba se ba déjeuner na mapa bien pain hein en tout cas il faut so relier à lipa mobimba il faut kabolango ande o kaboli lipa ande o lié morceau mukie o melina te po e ko aider po lipa pe e vimbisaka hein lipa pe vimbisa libumu trop de mapa au monde o vimba pe parce que mapa ba tira ba ingrédients belé ba levier ba bloc belé ou soit o meli boyenga mingi na sala na meli te boyena biscuit ba biscuit mo ba benga ba benga mo intégral na éviter ba place so ba benga ba biscuit ba ça on a céréales bo ici. Allez, natons la mille na bongo na poko na ba moi après-midi on va 4 na 15h na ko lamba fufu na ngai na lié na ngai normalement na lié fufu na nga rendez-vous na nga na ebike avant la matana mbetu te so pe na lié fufu na nga na bando tambola na poko wana na tamboli na nga mo 30 minutes nzinga ka komba confirmer ça mais so na moi ki na tambo melbana te na ndako na oza vanda te na tambo na ndako na zo sauter
na sauté moi muke na sauté muke ou soit na tamboli ka na kati ndako na 7 mois misala basani na bongisi ne fils que blo na lieki et na permettre que digestion ça la bien na ndenge na ça mouvement tambola mais na zapeka na gen na ngai oyo après sima tant on aussi ça makam na nyonso et comme ki na babutu wana pona ça na matana mbetu na salité na ngai citron na miel na meli tant na meli et na matina na mbetu na lali on sentit nous autres on a comme la liberté même autant on aime articulation on nous sentir bien bas genoux bas talons hein on nous sentir bien on ngunza mozana difficulté on ngunza mate et puis nous autres on les kangama te pour tout ça monara a 20 000 autres c'est au kangama mipiku musu pas ça ne penza on est na makasite mais kangama non tant on ça va mon mouvement na ozo mena ba te bozo tant et ça que nous autres non hein et ça un peu relax hein et ça un peu bien citron et ça là que est bon ça penzoto et bon ça peut poso citron na miel donc c'est très important ça les lango au monde nous autres ils en bien ta sœur na biso libala ekufié mobala lignée sous ta comme munene comme la taka ba robe donc comme munene donc mobala zo sentir sous te mobala bisi aligné sous te mobala za pour ça qui na bien se reconnaître moi c'est n'étabi tant on a linga ka et tant on linga na ozana nous autres te boti ovimbi nga na reconnaître ozo mi bongisa te hein moi c'est pas bika biso ba sipe muno kezanga te abia bon siko na sa ni na boti mto boti singa bien ça mo ba mta boti yo mais vie ba ko bongisa ba vidéo est belle sur internet comment ko garder nous autres nao donc yo mto za munene ko lela te za fin du monde te salate oyo tambolanga pendant 30 minutes chaque jour 30 minutes ou 1 heure du temps chaque jour mais la te na yo au monde que nous autres non et va nous aller bien oh il peut ça a raison oh mais la te non na tongo oh mais non pe na poko na citron na katikati ya journée wana olambi biloko na olier kolia pe rwa ngulute lié na mesure au lié et sili au seul moment mouvement muke rendez-vous non sous na pokwa oh mais la te na donc c'est ça on a ngena partager na bino lelo ya ngwana ngate na nga ngoyo na sala na nga bongo na boti bana na nga mapasa hein pour la monnaie c'est musupe on est na TV bana na bota mapasa libumu na nga donc eza ekozanga pe koyeba mususu yango tozo lakisa na boti bana na nga misatu mais na zana nga bien pour ni na mina bate na nga na tambolaka na kila ngo saba physique ya minene te yo pe tambolaka mingi kotambola esala ke esala nzoto kitoko makolo kotambola makolo ataka nzinga na quartier otambola otoki osali mwa ba trajet oyo ozongi alite na yo kobosana te à la pointe donc c'est ça. Merci chers amis pour les lelo to ceux qui awa mbala mususu ezoya prochainement na repé c'est astuce mususu oyo sunga biso susu ezana ba poso na biso ezana blog ya rolia ezana ba teboye donc c'est ça ko bosana te gen o lukango ezana mo cherté sombango o wana liboso na première awa ngada na sina komi awa alaki na awa donc pour dire que ton abota ki na vimba ki makasi elle esunginga na daki awa na kiti na komi ay comme les gars kutu moi awa donc on a obligé na luka mususu po eza très bien ezo redresser hein ezo redresser banini pardon ezo longola ba Michelin et puis ezo ça la taille bien ezo qui t'appelle libumu en plus na te oyo et ça la paix bien pour osala toujours bien au garder nous autres non bien pour faire oya ou la ti robe na yo au vandi bien na kati robe eza to ke luka ba robe minene po bomba non donc c'est écran on a l'exibino ce que au CP là au saliango voilà. J'espère que na ceux qui n'ont awa. Voilà. Alors, mbote na bino nyonso, ma copine, bandeko, mbote na bino, famille mobimba na lingi bino, bandeko so bolandanga. Merci beaucoup nzamba pambola bino. Ceux qui osepel na vidéo na biso, ko bosa te ko liker, ko tika na nga moi commentaire muke wana na se et ça la nga moi bien et puis ko bosa te ko s'abonner na Victoria Cuisine TV. Alors, nde tosuki awa Nzambe apambola bino. Ciao, 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 ciao.